Bonjour, 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 bonjour. Voilà, bon samedi, bonjour. Vraiment, on a bien nyonso bozolanda la danoise. Mbote ebele bisika bizwibino tozo pesa au revoir na Belgique, tozo zonga na mboka na biso na kati ya London. Na kati ya Angleterre, grand pays, na kati ya aquarium. Voilà, bandeko nanga ba yenge na bandeko na biso bunu dia Congo na église ya MPV ya Longo, Boboto, Bondeko, na bandeko na biso nyonso ya église ya catholique na profiter pe na minute oyo bazo célébrer mariage ya Kevin Kivuvu. Alors bandeko nanga ina mwasi na ye, je crois comme des grâces si je ne me trompe pas, Kevin Kivuvu na kati ya Mbinza ma campagne. Félicitations Kevin Kivuvu. Félicitations à maman Nayo, Marie-Josée Banza, la sœur propre de Rita Banza. Voilà, place aux alliés na Kine Woumela, beau fêtez bien. Et puis, Torosé la Binoka en Akatia Europe. Voilà, en tout cas, Bambote et Belé, famille qui vous nyonso, Obo Kiti Bokena Kin, pour nous célébrer kaka mariage à Kevin qui vous Bambote et Belé. Vraiment, Bande Konangaï, Tokei, Tolobi, Shalom, d'avoir homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom bisika bisubino vraiment oui attends bisika bisubino shalom et puis toute tendance confondue bambote ebele. Voilà bande konanga tozo kene na moi lombango nazali kozonga dans quelques minutes ndeka na ebisibino tozali kokende vraiment attention, tu vas faire tomber ça. Dis bonjour là-bas, dis bonjour. Bonjour, ça va? Tu veux que je te porte un peu là? Voilà. Bande de biso to solo la moi mouké, ça la bien. To solo là. Et ça la kitoko makasi. Ça va toi? Ok, voilà. Il y a de l'eau. De l'eau où? Là. Si, il y a de l'eau. Ouais. Faut pas toucher, hein. Faut pas toucher. J'ai déjà propre. Voilà. Voilà, bande konangai, c'est l'ambiance nazo kende nangai, tozo zonga na biso place tozali, na ye kaka na tuna, motuna. Et puis na motuna oyo, nazo pesa Marie-Laure Mwaka na kati ya Canada, gros bisous na yo bambote ebele, Irène Masiando qui vraiment vitomoni ba vidéo na bino na kine nde bozo ko staffer na maman ya biso teka ba kabelo bambote belé bo sepela na bino vie ezaka moko vie ezaka mi balete occasion ce que ezwami bo sepela surtout na vacances il faut qu'on enjoy. Voilà bande konangai na ye ko tuna so ina pesi Marie-Laure Mwaka mbote parce que lobaki loko mo ya malam yango na ye ko tuna ngape mutuna. Oyo mobali ya nani? Oyo mobali ya nani? Mobali azalaka ya nani? Bande konangai émission nanga oyo au revoir Belgique. C'est juste na yeka kotuna ba mituna. Bino bande ko boko yokanga bo pesa biso ba yano. Oyo mobali ya nani? Mobali nyonso na mokili oyo. Chroniqueuse nyonso tout. Oh youtubers, oh mutu théâtre, ceux qui kaka alobi ayeka liboso na bino. Alobi kaka na ye ko sala fiançailles, na ye ko bala. Il faut bo bimisa ba problème. Oh aza mobali ya tel. Oh atiki mwasi na Hollande, atiki mwasi na Amérique. Azalaka mwasi kingandi. Siko boye bisa mibali yango bazaka mibali ya banani. Oyo ba yebaka te. Que mobali kuna kei asali ba fiançailles abalani ya ye lokwa tolobi grâce tembo ba félicitations plango bazaki ba fiançailles to yoki batu ba bimite balo bakena bimaki na mobali oyo azaki mobali ya kingandi azalaki ya nani soki kaka mutu aye abala ou bien mutu azala mobali na ye bokomi kolukela ye bambanda na makasi mobali yango ya nani oyo mobali ya nani nazoko mituna. Siko batu babala o babala te. Batu balingana o balingana te. Passé zalaka te na libala. Nazo tuna bino. Na libala passé zalaka te. Divorce ezalaka te. Ex ezalaka sou te. Ba congolais bozalaka sou na ba ex te.
ex copain ex fiancé ex mari bino ex ezala sute soki kaka moto azalaki copain na yo ata boboyani ekomi ya libela na tuni motuna soki kazali mobali na yo libala ekufa etikali mpo na bino bakongolais etikali libela soki moto aza babotaki ne bana basenta yo okoka kutu sodi basentaka yo kapa mobali wana lelo ka akomi ya yo ya libela akoyisi mobali wana koobala te soki abali bobimi ba ex soki azwi mwasi na ye bobimisi ba ex bato nyonso tu bakongolaise nyonso ba youtubeuse nyonso bandumba ekomi nini yango na communauté bandeko na ngai communauté na biso ya ba youtubeuse communauté ba youtuber po ani toza mitema mabe po na biso mpe kama tomemaka basango mabe na media y compris na ngai yo mpe na kati biso kaka mutu tomemaka basango mabe mpo na bato ya théâtre entre bango na bango toyoka bango te balobake oyo ex akingandi oyo boye te kaka biso eza nini kimotema mabe yo ndenge oza wana ozotala bato yo moto obimisaka toujours ke moyibi ya libala bato aza libala ya tel libala ya fwani libala ya twati libala soki ya nani mobali oyo ozali na kati ya ndako yo moto obimisaka baproblème ozwaka ye na basachet osomba ye na voiture na basachet azalaki chasse te ayeba ye mobali te na age mobali oyo oza na ye ya mokolo boye yaya mobali oyo de oza na leka déjà 50 ans 55 ans ba 60 ans ba 70 ans donc 45 ans kutu déjà parti ya ba 17 ans bato kutu basentaka déjà basi bana ba 17 ans babota bazalaka su kutu chasse tete mais ya yo tata koko ya yo tata mokolo ya yo mobali oyo ozwi donc mpo na yo yende mpo na ye akufelaka mwasi na mbetu mpo na ya yo aza koko mpo na ya yo aza kizengi ou bien nini nazotuna mituna mpo na nazokomprendre communauté na biso te moto nyonso aza na mobali neka problème abotolaki mobali ya kingandi abotolaki mingandi basi yango babotolaka bino mibali bokangaka misu bozalaka wapi ti mobali amema mutu ti na commune ti na civil ti abali ye bomona na kati ntango babalaka ntango mobali azokosa koso na kati ya ndako azokeba 1 mois ba 2 mois ba 3 mois bomonanaka te boyokana te ndako tu boyelanga su bemission ya bongo te oyo babotolinga mobali na kosala yango te babotolaka mutu mobali te mobali ake na ye nani yanga kobotolo mobali ya mokolo mwana kuta 18 ya 19 ans ya mobali okobotola ye na nzela kozwa ye tolobi chéri je t'aime akoya te bongo tata mokolo oyo ya 85 ans mandefu etoni na mbanga akati mbanga elemba mpo na kokatakata nde bingo na bino boyoka kotutela tolo bino bakongolais na bakongolaise ki motema mabe boyoka moto abala te yango mariage na bakongolais komi bino problème soki otuli yaya yaka na live together otuli yaka na live together nasala ngo mpo na yo moto motema mabe oyaka toujours mais il y a de l'eau ici je jette vas-y va là-bas j'arrive ne me dérange pas yo moto ozaka motema mabe mobali nyonso fa abima kaka abimaka na kingandi abimaki na chroniqueuse boye mwasi na ye kutu azalaka na coin boye mwasi na ye ndeko na biso moswahili mwasi na ye ndeko na biso mumbala mwasi na ye nde ndeko na biso boye tata na bana na ye yango ex azalaka te na communauté oyo ex azalaka te mama kotula moto esala obieni mobali soki aboyi yo akenda akei yaya akende mosusu akoya so mpe mosusu aye te yaya fanda nango mpe bongo esala nini yo kanti baso baza mamibali na kati ya ndako nde baza baheureuse qui vous ment comme ça nani yanga yebisi bino baso baza na bakati ya bandako baza baheureuse baeloko moko ezolakisa bino eza te esika bato baza baproblème ezalaka kaka yaya ntango mosusu nzambe épargna yo atika ozala yo moko motema no eza fragile okoka makambo te yanga bi te mwana nga na épargne ye azala na ye moko abokola bana na ye azala na ye moko ya ba épargna yo tika mobali wana kende na mwasi wana aza na ye yo kanti soki atiaka yo mal à l'aise na kati ya ndako nde mwasi wana mpa yake akotia ya l'aise qui vous ment peuple congolais bomonaka likolo ozotala likolo kuna ezongenga yaya koma si place okomona ke likolo ekweyaka esika moko te likolo ekweyaka esika moko te
bakolo baki non Londres eza mboka moko bien mboka moko ya boye yaya Londres eza un problème ite siko na Londres wana na quartier yo vandaka eza un problème ite na balabala yo vandaka eza un problème ite bayaka kolokota ba poubelle bakombaka mais siko na kati ya ndako na yo nani akombela ko ndako na bongisela ko mbeto ba pasi yo mona na mobali na ona bana na ona amona yango yaya eza Londres te wana komi vie na moko individuel yango na osenga bino bato ya mitema mabe bino bobima kaka soko omoni moto ya bato abali nazotuna motu na ex ezalaka te ere nini mobali akomaka ex bakestion na naza nango na besoin biyano na bareponse na bino boyebisanga ere nini mobali akomaka ex ntango baoyebisa bino dime makambo ya kala dime eza makambo ya kala bokoke kotya badible d'église mais ntango bayebisa bino ke mobali wana aza ex akingandi boli kondima yango te bozokanga kaka mwasi kutu ye mo tabengana mobali na kati ya ndako mobali atelengana na azwi mwasi na ye bokomi kokende kolamusa ye ya koloba yaka na baaudio ex mwasi wana botune bien abengana mobali na kati ya ndako abwaka ye biloko mutu mo balokoti na ye loba kofi olokoti mukuwa na yo opesi yango valeur osali yango marque déposé bokomi okela yango motema pasi mobali aza mokolo mais osali ye bien osali bamassage ba elongi ezonga bebe bondo osala yango jalousie abala mwana moke abimaka na mwana moke problème na bino eza nzoto yango ya yo nzoto bapesi na mwana moke ya yo nzoto bapesi na tata mokolo ya yo congolais tobima na bafitilité buzoba botika bato bazala libre lobi esalinga pasi mama azobenga ngai ba age boye ba 60 mata abi mama tokoma koyoka soni bokoma kobenga biso bamama mikolo mama mokolo ya nini mama bamama bobanga nini kimokolo esala nini yo nde opesaka date de naissance na yo oyo baobenga oza mama mokolo wana bango bakoma mikolo te soki bakoma na age no te bakufi batiki bana mike elenge mokili bima suki ya pembe lokwa biso bala danoise omona bakoko ya bameti na bamétis na bamwindu na bachinois na bajaponais voilà multiculturel yes wana nde esengo eza na te ofandika wana okolaka te ozaki simbi te yaya yo moto okolaka te ozalaka mwana moke yebaki ozalaka kisimbi parce que moto aza normal il faut akola il faut akola. Vous êtes là seulement insulter les gens. Na yeka na ok pesa bino ngo fait faire mbangu pour na onzonga à Londres. Merci na bino nyoso bala ya Belgique. Oh nyoso bomona ila danoise. Na matonge ozwaki moi 10 francs na o 50 10 au Tchaki. Yebaki opesa na maboko malamu. Nzamba ko pambolo ko zongselo au centuple na ndenga mukete. Ma bébé, merci na initiative ozwaki. Omemenga na moi kwa moko ka boy. Kwa na bénédiction. Que Dieu te pambole, je te love. Ba bébé moi si moko malamu. Maman boboto maman sungaka. Et puis abetaka tangwa te. Asungaka soka na leli bonabi mutu mo ngako tuté ngaba tukuté. Oui, mais on a lavé ça? Hein? On a lavé. Il fait tellement chaud hein. Laisse-moi finir mon émission. OK? Alors, maman bébé moi si malamu. Non, les cas bon de connaissance mo bazana passe quelque part. Ma bébé a tellement qui a suivi de connaissance moi si. Le de connaissance moi ça ça bien. Jamais ko beta tolo qui na salaka boye pona la danoise. Voilà. Motema malamu ezala ndenge wana. Et puis de connaissance ma bébé azwa ki za ko tu pona ngate. Alobi ke na saka la mso bola mpona sous le baoba parce que de connaissance lelaka na sous le baoba azana pasi. Allez bosungiye. Donc ma bébé vraiment que Dieu te bénisse. Ozo zanga ozo. Bande konanga tozonga na. Ex sangwa za la kande nini. Ni libala ya mutu ekufaka. Boye sanga. Yo mwaso bengani mobali na yo. Obwake biloko libanda kenda. Ofinga mama na yo finga tata na ye. Azwa mwasi boye ozongi. Ozali boma obiozani. Ex. Atiki mwasi na ye. Abotola mobali ya batu. Baboto la ka mobali te. Ngai la danoise de na saboso na mobali te. Na kutani na mobali ya bien na sepeli na ya lingi nga na kolinga. Na si na yebisi bino na kolinga.
ceux qui nga na sepeli na ye na olinga po na tinde ya kolinga nga te na zape bilinga linga te mais soki alingi nga na olinga etali yo batela mobali na opesa ba conseil na kati ya ndako aye kolinga nga na olinga mobali ya mutu epa na nga aza te na oyebisa bino butu na moi aza te bokofinga nga ndumba bokofinga o bokofinga epa na nga mobali ya mutu aza te mpo soki ayebaki azalaki mobali ya mutu akokaki koyepa na ngai te epuis ngala Danoise jamais na kolinga mobali ya bimaka na bambwa jamais na kolingaka mobali ya bimaka na bato mobali ya mutu mpo na ex ezalaka bino ex na communauté oyo eza te mpo na boya mitema mabe soso omoni obala mobali moko osepelaka na ye te obi oso tuli obali koko moko boye ozoyeba te nini osala omoni ka moto bato abali na ye oyoluka baproblème obandi koluka bapase na ye kochimula bapase mitema mabe ata lingaka yo eske yo na mutu wana boya mama mo tata moko ata ko tozali bacamarade mais bino esili moi je m'en fous tango ya yo esili toi mama mo tata mo te toi bacamarade simple connaissance soka lingi ngai noko linga parce que nga na toi na relation mo te toza na makila mo te toza na lo te ezaka ki camarade wana gai la Danoise olandingo boyo vandi parce que ça c'est eza ko tulisa baniga siko to bando bala lisute mibali bango bala lisute basi bango bala lisute pona ka ex akitel es ce qui mais jamais mwana mwasi aboyi libala na ye alingi mobali moko boye bolukela mwana mwasi boye bake aza ex Jean Paul bosala yango te kaso bomoni mwasi akei bomoni koluka ka ex mobali poni boluka ka ba ex mobali boluka ba ex basi te bitema mabe siko mobali oyo a divorcé na mwasi na ye na coutume ba divorcé civil non ba divorcé te ezokende gauche droite mwasi na mobali wana ko bala te na tunika mutuna donc avant balaka ti ba ko divorcer na civil et comme peni nyao après ça libala ngo ezani so mobali na église bozo panza ngo kabino moko au contraire bozo ba église ya ne nzambe mobali na coutume bo respecter te civil bo kwetami oboyi ko signer mama boya ko signer papier mama vana na papier na o mobali no ye ko linga na olinga ye aye ko tuna nga conseil na babala avant na papier na civil c'est là mkola okufa boka bola ba bien na je m'en fous moi j'enjoy le présent yo c'est là o enjoy après mobali okabola ba bien ozwa ba bien okende na ngo soki wat buzo ba pamba wana makambo ezanga tina eza la valeur te boto mba bolinga ka ba bien olingo ko enjoy na mbongo na yo te ba bien ya yo tango bala ndoke sa musala na ya yo boni boy okomi mukolo na ba age na biso boy olika obala ka communauté de bien ok na ba bien batu wapi yo yebi tata na place asoki ba bien na etia koma na niveau wana yo ko lingi bokomi na plus de 50 ans yaya olika balo na communauté de bien makambo nini ya nini yaya bandi on a komi ko chiter mais na kozongisa audio o mari leur asalaki mwaka asaki audio mo bien interpella kingai bozo sambwisa batu na makambo ezanga tina mitema mabe na communauté mitema mabe mobali ya nani boya na ba audio boya kana ngote boya pe na ba audio mobali siko ya grâce temo te boya na basi na yango bazawa basi na ba Congo Brazzaville ya soki ba wapi soki Guinée bani babima kasiti ka bino ba chroniquer mutu boye ba bango ka bino batu bobima na bango basi ngo ba mona na te batinda ka bino ke ba zoba ba yuma mutu nyoso ka soki mobali ya bato mutu nyoso ka soki mobali ya bato ba ex ezalate ex ezate na ba vie na bino bande ko danga na za minga oloba te na apprécier na okende na ozonga na ba ka esalinga pasi mais na oleka nango na live parce que faut tomi tuna nan nini mobali akomaka libre nini mobali aza libre ya obala ka soki ex akufi bino nde bosepela na mibali na bino ya mikolo baninga nde basepela te bazela ti ex akokufa na mitema mabe botika kobebisa ba vie ya bato botika ko salir ba vie ya bato bandeko nanga vie eza précieuse eza peka moko réputation basomba yango te eza gentil na bino te heureusement la Danoise aza ndumba te
nga na ndumba te heureusement nga vraiment na ya na média nazalaka ndumba te mwasi ya mobali donc mwasi ya mobali moko je m'en fous des ex nazwi chance ya kozwa chaste te nazwa mobali oyo ya chaste natikala kozwa ye te yaya nazwa ye te nazwaka mobali oyo batikaka na basi nde yango nga nazwaka na nko sala oyo kosala mutu abali boye na baproblème chroniqueuse abala aboye na baproblème évangéliste abala aboye na baproblème donc bapaster bakoki kobala te baévangéliste babala te bachroniqueuse kaka bato ya biro kaka bato ya biro nde baza na droit ya kobala. Oh là là, ça c'est quoi ça? Kaka bato ya nini ya biro ba député nani o basala raso na fonction publique sur comme ka ba chroniqueuse et comme ceux qui ba nani ba ko balate ba théâtre ba balate ceux qui ba balika bo bibisi ba ex boko okufa na ifsi bino bo bate na babala na bino bo kanga mibali na bino ba chaîne ceux qui bo tiki bango ba kati chaîne ba bibi balingi mutu etali biso te ngako tukoyela nga sija bona kobeta te parce que comme kimotema mabe toyeba lisu vérité te toyeba te soki mobile yango ya nani toyeba te boko bimisa ba ex nyonso boke kundola abimaka na mutu boy mais mutu a changé kayaya ce n'est que Rabbi qui ne change pas notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mutu ko bima na basi ebele mais ayeko zo décision bimbalo na suki awa pas grâce tembo na fandi na che point lelo na suki pas la danoise na che point lelo na suki pas ya tel na che point et siko boya autant que motangele ba ex ango ya makambuni ba ya kasi ba ya kozwa mobali ya grâce tembo ba ya kozwa mobali na bazala wa ba ex ango ti lelo ba ya ba mona na te mi tema mabe tozonga botika malamu bandeko na ngai nalingi bino mingi merci na kei na bino nyonso na kati ya Belgique merci na onyo so bobe bato babenga kinga de près et de loin na sepeli merci na passeport rouge o izo sa makambo ke to tambola monde entier merci na yango et puis bandeko na ngai bino mo boyebi luka mwasi bien luka mobile malamu n'hésitez pas yaka na live together viens ici mon frère viens ici ma soeur appelle la danoise 0044 74 59 62 52 17 site oyezali sur site oyezo bimisa mibali ya bien site oyezo bimisa basi ya malamu eza bese moko na diaspora et pas ya mama leki na bio moi kopati moi kopa vin blanc vin rouge na ndenga mukete mayebele la danoise boya ozo mobali ya malamu je vous love botika la malamu tokutani prochainement na makambo yo me nazana besoin ba réponse na bino oyo mobali ya nani ex ezalaka te na communauté congolaise même ba mama Londres ba mama ya Angleterre na so tout na bino tango bobenga na mibali na bino totinda bino bobenga na bango te tango bobenga na ba mibali na bino biso ko tozanga ta solo ko ya Londres zate lelo komaro babotoli mobali boniko soka sonité mama et sopa bino et laisse que bozo tula pona ngade na za boso na boy na mobile na nga no pese chance que so mo se mso kende poso na boy ni na mutu na sali déjà bilan na yebi ke auto zonga na rasute poso na yebi ke na lingi mobile na nga na obunda tina suka le ba ke yemo ka kima mais soki ya kimite na ko bunda mais soko moninga na sokoli maboko na bwaki na sanzi yo donc na sanzi yo jamais na konga bilo na basanza na lia lisusu jamais na ozongela ngote mais bino bo sanza ka boso ko lia bisanza ali boso ko kende ko benga ka batu na sese na ba coulisses pona ka ko tia mobali batu mal à l'aise mibali bo banga makambo te ata ba ye ba saleli obe mission kanga mobele na mwasi no bali tout la kisa bango kutuke boko doka na be mission na bino bo lia bonga YouTube mais be biso na mwasi na toko kende musika voilà mibali faut boza makasi YouTube bangi sabino te biloba lo ba chroniqueuse e bangi sabino te ata ba na dossier na mesa tant que so bali bala ezala rabongo gros bisous à vous tous bana sepe na bino mingi ba love bye bye